Kino a courageux, Kino le bakalata bien, aller à bien, à vivre bien. Mais à l'élo, Kino a commis paresseux, Kino a commis thème ma bé. Quand Kino a commis au caban le boko à gauche, quand on a eu ça, on a sommé le bac au caban le boko à gauche, c'est que mon thème ma bé matina. Tala, tu vivre dans les kemba, tu vivre dans la galère. Na poto mta rêver a il a soit crédit nda kwa crédit mais a na Kinshasa au moins mta na 50 avant ka chez bango Oui, bonjour, bonsoir chers internautes et surtout fidèles, il y a Emergence One TV et c'est un réel plaisir pour moi de savoir que vous êtes nombreux. Nabanda Kunabino Konakolanda Emergence One TV, il est là, tous en émission Bolingaka Mingi, la quinoiserie, une émission où nous parlons plus des réalités quinoises. C'est avec de vrais quinois et de vraies quinoises que nous parlons autour de sujets Oyo. Tu as plus, bande qu'on a biso quinois, tu as plus kolobela nengeni papa na biso baza ko éduquer bana biso nengeni to ko sala pour que lobby pe Kinshasa ngo o elataki image moko ya babe le pe Kinshasa ezongi la image nango ya malamu. Raison pour laquelle le tozana maman na biso to lingaka mingi maniqué o le to komeka un peu ko parler sur Kinshasa. Kinshasa, c'est quoi? La quinoiserie. Comportement, la bien quinoiserie. Esprit quinois. Comment on a encore bomba esprit quinois. Et c'est esprit nini. Il y a finga, il y a boya, il y a critiquer. Il y a boya on dit maro muninga zo sala ya malamu. Donc c'est avec Manikende le lot un peu pour décortiquer, un peu pour développer ensemble. Maman Nangaye, bonjour. Bonjour papa. Oui, merveille à toi parce que déjà merci, très bientôt là Tony to fêter déjà Noël. Merci. Et vous êtes sur Emergence One TV et ben impressionnant les années impressionnant que non. Merci beaucoup nani oyamenga na émission na yo. Merci à tout le monde bon tala biso meilleur fait na bino nyonso. Quinoiserie impressionnant ngezaka ke non. Kino boya. Simplement matza mo micro hein. Kino aboya kaka oyo mutazoloba. Ya bien. Kino ndima. Ça simbi on kapoza bien. Kino ndima te. Kino ndima te oui. Quinois andimaraté, ça dit tout, hein? Ça dit tout, parce que lorsqu'on parle de l'esprit quinois, là, moi, je dis que quinois, ça dit déjà tout. Oui, maman, on met un peu définir quinois par rapport à par rapport à quinois. S'il faut le définir. Non, le quinois, na ndengengai na yebeli. Ah, la quinois a courageux. Quinois le kakalata bien, aller à bien, à vivre bien. Mais à l'élo, quinois a commis paresseux, quinois a commis thème ma bé. Kino so zwa na sima ko détruire muninga. OK biso saka bonte so oyebi kino anda vivre kaniti fourmi. Alors que kuna suka les ali ko benga baninga na eboya kuna suka les ali. Mais kino ya lelo comment na esprit moko olinga ko tisi. Oui, ce kino la commune esprit oyo zolo bana. C'est qu'il y a une raison. Il y a une raison ba difficulté. Pas si y a makasi, pas si y a makasi ba difficulté et y a vraiment makasi ya makasi. Est-ce que tu vois que pour les difficultés comme une vie il est là et on faut ça que muto comme mutema mabe quand tu passes comme ça mutema mabe bongo ebité passer comme ça mutema mabe mais pas toi ça mutema mabe va na peka pas toi mutema malam ba peka kino comment au kabana loboko à gauche koko na ngai sanga somo ba comment au kabana loboko à gauche c'est que mutema mabe matina mokili non tas qu'on a kinsi ko place galère ezali li kemba ezali tala to vivre na li kemba to vivre na galère na poto mta rêver a il a soit crédit nda kwa crédit mais a na Kinshasa au moins mta na 50 avant ka chez bango longo ko sa micro ko sa caméra donc mta na 50 ans avant ni kaka chez bango kale za bonga papa na kufana 40 ans que soit bien 40 ans donc bino ba héritier pe na bo bénéficiaire na ba bien papa na bino mais ngamo na sombi na le hôtel. Mais moi, je le soulever pour moi, c'est très important parce que on a vite compris que suite à la division, il y a beaucoup de qui me au Congo, ils appellent Maramka, héritage, parents, il y a une confusion entre par rapport à quoi?
entre bana papa par exemple abotina bana na ba maman mibale et créer un problème soit siko bandeko ya papa et yo so créer sous papa mais comme na bana ya maman liboso na ba maman mibale na ba oncle na bango wana bango biso to 4 maman wa 4 maman to yo kana onde to maman moko oui wana na kana bino mais siko na kaya bandeko parce que le lot so remarquer bien na kin ba teki ba mapango ebele c'est suite il y a pas conflit bon biso ça fait 26 ans hein to teki ata fourchette te na pali kana so to kufa ba ni ba teki bilo so ba ozomona mwana na mwana azaka na ndenge na ye mwana na ndenge na ye surtout bana ya lelo tala biso to bana kala to teki fourchette mais bana ya bana papa leki na so mwana ya lelo ateki bilo nyonso pona nini mutu oyebi lopango etant papa tike meza village bateka village te village babetela yango lisolo eza lisolo omoni lopango eza ya Jean Léonard atikelaka ba Clarence na ba Manike na ba Mireille na ba Tom na ba Serge bana ya ba Tom na ba Serge ne ba botami na poto ba obeta lisolo boke na Afrique lopa e village bateka village te lelo comme yo lopango so women mingi comme na kindoki na ndeni nyonso wana bapaster baye na mambo ebele mpe bafaux paster baye na mambo ebele oui certainement yozoka moto azoloba keno moto aza koenvoute yo noko na mino komone Georges atangi Georges nani te kote botata kote mambo oza na ba Georges omoni teke moto aoyina de Georges atiki bino na confusion bopotana nango kinwa nyonso wana kapo azwa la na suka so basambe basisi babi mpo osele priere na opesa $100 siko moto aza na $100 te seke priere neza sele te chasse le bomi yango eza ba église eleki ebele catholique bazaka na baza ba église ebele mais muta gérango kaka mutu moko mais ah ba église soki eza 5 églises bato gérer 5 personnes état d'esprit à 5 personnes en boye bien moté état d'esprit à 5 personnes boye bien moté voilà oui lelo maman Niki a remarqué que lelo belé ba pasteur c'est-à-dire ba faux pasteur parce que lorsqu'on parle de faux il y a aussi de vrai donc c'est-à-dire ba faux pasteur donc baza bato lelo ba tie ba image moko mabe na esprit ya bakinois pe yango pe contribuer lisusu na esprit o muto mabe kinois loko comme si ba jeune pasteur ba jeune ba paraissait eza ba pasteur jeune au qui n'est pas pasteur pour pasteur à l'accès ni na olukambo mais pasteur comme si mukala ayela ke basi ya basi ba esprit ko mukaba ila ba mibali maman jeune comme pasteur parce que notre ba bonze kota na église ma pasteur afulama et puis ba te belé ba sali clair ki mukala mutu mo botambola ne jino mbana suka popese 10 000 fa le tola la accès aki no tambola pa luka yemoko ya ibika ke no suka pa popesa nga $10 wana sa sala on kalki na popesa mère 10 000 francs nga mona tika na 5 000 suna. Oui, Maniké, le Rwanda le très important. Et ma question est celle-ci. Est-ce qu'à une époque, les Bino na époque où vous avez coulé, vous avez une jeune, Maramba qui m'a calé, ça qui fréquente quoi ça fréquenté, ils ont fréquenté des allées, ils ont fréquenté. Et comment bon sabato belé ba kolanda landa. Babioka babilula lula. Kokumi sabatu, koko surtout comme kokumi. Ata muto sala mabe bozo mona keno azaka ka bien. Le loba anti-valeur, bazui valeur. Le loba tout le cola. Ba frapper par exemple mutu oyo azoyiba batu mais mobo tso préféré kutu frapper na bala ne mwana eke un intellectuel azanga musala vani na ndako. OK pour frapper ba kwa mabe so ba kwa il faut famille moi so bando supporter pour les mona le loba miyibi ba komi na valeur quelque part bino pe vous en monde de musique c'est comme si ba musicien baza ko entêter bato ndengwana musicien so yena mbongo na yo aoyemba na yo yeza ntina ba mbongo na yo tu vois sur sambongo na italiete ya oyemba na yo yesu sambongo na place zo la ngati mais zo boma mers mama zo boma mers ai bon siko to sala ni pasio eza na mboka o pasio eza na mboka o Félix a un problème makasi ana problème sérieux na 3 ans étical ko za charge à Congo ko changer esprit kinois ko changer mentalité à Congo maman to vanda kana ki esprit kinois na un esprit nini nano oyo kinois azan esprit alinga som ta sa mukababia ya boya mabenda nzi kinois bon et puis kota biso comme bon ta sa likamabia danger mystique azan esprit belé wana una yuma o ka sa mababia aboya manike andi mama na ye manike batu batala ka ye zo linga swa boya kayo pour profiter na sima ya moto na yo c'est ça maman pour na bato ba genre wana mais quand un peu ko s'adresser na bango bon courage pas suka ka mabe basuka ka olamka na tongo leki na YouTube ko finga manike ko critiquer manike
pole ba hotel yo o matia ba vie on peut savoir ba cop hein na pesa ba tombele ba ko ngamba senga actualité un mois mo balobela kanga mo na sala so ezate na vandini si chaîne mo ba uto sala un mois balobela kanga balobela kanga yo falite tinga falite na ferete nga balobela kanga ti ba comparer nga na Janine Mabunda tala comparer nga na ye batie photo na siba babinga na neti donc ba comparer na Janine Mabunda na lela ngo mabe nga sa ba comparer nga na illettré moko boye o comparer nga na moi c'est makasi ngwana Janine Mabunda la première femme à la tête de l'Assemblée nationale. Voilà. C'est vraiment historique. Qu'est-ce qu'on a la première femme en tête à internet. Oh bah comparé à maman mounene historique. Et amnistie donc elle a fait 2021 ma cambo. Je te salue en passant Janine Mabunda la personne m'a dit beauté. Donc ba meilleur vous. Oui, ba kinoa baza ba jara bato yo oleki baboyi osa to leki ba commission pose mais là o tika na sima ba tika ko boma o babike non ba pesa elongi mbote batonga mukongo le même batwana là ba vendre la kombo non ayoko to linga kaete mais là yo ko leka ba commission kapo babike tango le ko pesa mbongo elongi pia ba mukongo ba boma ko babike non azana elote mbongo wana epa uto senga on quelque part alonga o pesa biso mbongo muke donc soit qui non jamais pesa mbongo senga merci o senga merci boy maintenant on pesa mukongo abe pied mukie. Il se contente jamais de ce qu'on lui donne, il se contente jamais na obazwa. Est-ce que c'est arrivé là au pénal que non au sali qui non mo bolamu pe na retour non azong le lo mwana nga tulinga biyo le lo ozangi mbongo ana apesa na apesi yo so zu mbongo bato ba ko senga mbongo na bi o changer nature na ngate so ba pesi ngate ezate ke ngape na ba no pesa tenga na opesa parce que c'est ma nature. Oui, toyebi mama nike azali moko ya azali mama ya bana ya artiste na biso moko ya munene pe ya Congo na kombo ya Shokoro Baba pe sonam mama Shokoro Baba azalaki na baninga Shokoro Baba asala na orchestre ya munene ko la quartier latin lelo Shokoro Baba azaka suti aserva batu ebele asa abwaka batu ebele lelo na absence na ye nini o pena la kovanda ka usati mutu nini pena o akanisa kata maniki usati ata bana to kanisa yo te ata bana wana wa akanisa mutu te na matanga oso problème. Donc ça en tout cas nenga kebo bana ne ba mission comme ba lo ba sala ngo te ngapena kena na ngo singa te ngana diembia na internet na so nga makam na panda ka papa na bonga serva quartier latin et lelo papa na bonga zakate quartier latin ba kanisa kata tata par mois vous tata na année ata moko ba kanisa ta bana wana na idée ya makama ningo na osalelo te na vie obi keke na ko singa ce qu'on a que na singa te ngo na za na valeur voilà. Oui, comprenez que nous sommes avec Maniké, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission et raison pour laquelle on vous demande toujours de vous abonner sur Emergence One TV et sur votre émission La Quinoiserie, là où nous parlons plus de comportement des Quinois, de réalité quinoise et surtout na ba difficulté ni ba Quinois bazakana yango le tozo mona ba maman ba comment ko charge ya ba famille. Je sais pas ce que vous pouvez dire comme moi. Papa le bazonga si ma maman ba komi. Moi c'est moi gérer mon kid. Monde entier moi c'est moi gérer. Moi c'est ni ouais. Moi c'est moi gérer. Parce que depuis que le président des États-Unis grande puissance moi mon bali. Moi c'est moi reine d'Angleterre moi gérer. Reine d'Angleterre. Moi c'est moi gérer l'administration. Oui, lelo maman Kinshasa na biso la kin la belle. Lelo kin koma kin la poubelle. Tu habité. Il y a eu des phénomènes Tobongisa Congo, Kinibopeto et tout cela. Yo d'après yo, Moussala ne ça le maka bien. Tobongisa ba cimetière après ba bisimbi bazaya aussi lika comment sumba likola ba tombo ba esprit bazaya aussi lika. Yo suma cimetière mdende za propre. Avant mboko ebonga il faut ba il faut ba sinalo ba likambo yo. Béton, il faut nanu ba cimetière ba bongisa ba cimetière. So ba bongisa ba cimetière te ba woyi basaka na salité mboko peza salité ekepe malamu te ma biso okufi okei siko mboka biso ba respect ba mort ya la kate so mutakufi esprit ya azaka mutu aviva awa okende ni azaka awa si sajaya aoya voilà. Oui, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission et un dernier mot, un conseil pour le Quinois. Ba meka mpe ko améliorer comportement bon si ka mona ka l'état ba kisa musala ba sala bo sala ba usine o ko embaucher ba 10 000 ba 5 000 personnes ba zo musala ataya ba nini na sera mbutu ba usine ba voiture ya la ezalaka ka ba Quinois no pied kuna ba boma susu kimoyibi Quinois ndi atika kimoyibi mama Quinois atika moyibi ba piège c'est le ka ba luka ba bongisa ba to ba sakina pour faire ba bongisa te voiture moi ça ata moi fort 3 ans
Merci beaucoup. Oui, merci vraiment maman. Et c'est la fin déjà de notre émission. Et maman Niki, à Loba qui paie à PCL Lissousou, idéologie, j'espère qu'il va Kina Boyo qui est malamou. Un grand merci à l'équipe technique qui a été assurée par Junior Kapaya et surtout Bama Sarana Lingraming, le roi Piscas. Donc vraiment c'est la famille. Tu continues, ma mère vient à Bilonio surtout. Et bon séjour à Carles et pardon à Carlos José déjà, Aza déjà Nabiso déjà na Kina pour bientôt donc déjà na si anticipé quoi. Donc bah, bon séjour na yo et surtout na bande ko tout balanda Emergence One TV. Continuez toujours de vous abonner sur Emergence One TV na pesi ba mbote na ngai mingi et puis ba merveille na nga na entretien ngo na Carlin Itonga na niveau ya Londres et surtout na Dolimbenga et surtout na pesi lisusu ba merveille na nga na Junior Kapaya na Bosanité Aristote Missimi, Jansi Foyo surtout, na Pesimbo Tenanga Lissus Makasi na Veronica Lodge na Bruxelles, na Pesimbo Te Makasi na Maître Loboko, joyeux Noël et bonne année na yo, Bambote na Binotou, continuez toujours de nous suivre sur Emergence One TV. On se retrouve très prochainement.